N'enga pesa mutu faute te. Jamais mutalinga mabe comme elaye. Ah, on peut se faute neni parce que mutu sana faute te. Erreur na yeto ko taye ya songa na nzela mais faute ko peka mutu te. N'enga pesa mutu faute te. Jamais mutalinga mabe comme elaye. Ah, on peut se faute neni parce que mutu sana faute te. Erreur na yeto ko taye ya songa na nzela mais faute ko peka mutu te. Vrai. Concernant le PSF, auto côté na ba branche ka. Auto to kunda kaka betape ya bereri ya vie. Bereri to kuti biso ato kosiri ke za mfute mangani te. Na RDC satata la biso te. Abaluka pesa mu Congo. Toka ola musedo kola muka. 1 2 3 4 7 comme 10 na pokwa. Anja ya akangara ba. Ata na Bangola, ba Brazza, ba Rwanda. Biso mo to toucher mu Congo tata to NF. Hein boko taka ni ko tsapo kacho to yi. Afuka kacho kimbi akangi pour apesi biso kadena. Ala la na moto se moto ke. Pona biso ke motema mabe ya Congo za kuluka te za donc. Pona biso ke motema mabe ya Congo za kuluka te za donc. Je te dis vrai. Na kisasa loko zo sala ndeko ngale. Kaka ndio sala be mususa okosa kobetere maboko nzoka linga kaote. Kaka ndio sala be mususa okosa kobetere maboko nzoka linga kaote. Ba frère ba ka pia ka sa projet. L'intercession. Zambala kisinga yo. Comment t'as fongolio oh il était dans sa carrière donc on dit comment ange la kisho moi si na oye na suka boboya donc on na ba kingai na kulikate ange anga atala singa moi si na oye na ba tikanga na makababo dikono ngeta yote na boy na le na kombo na ngamu kona tia litoyi na ngamu ko beta kanuni ko le na komba mutu te na ba tikanga na makababo dikono ngeta yote na boy na le na kombo na ngamu kona tia litoyi na ngamu ko beta kanuni ko le na komba mutu te. Et ils ont encore la foule à Ponakate, ils ont été bassagés, ils ont été bassilica. Ah, ils ont été na foule à même si c'est quoi? Mais c'est tout un peu sanitaire. Auquel test une équipe pour la centenaire que Biba les banques ne peuvent pas citer. Au tiki poste, c'est qui coach qui dans sa cassette numéro 4. On l'a dit. Quand on a wana au mairie paye, quand tu as dit côté nous comme fidèle, Bima nan côté. Or aussi nous balité. Et c'est donc un intérêt que tu vas mener manquant à Bimisio. Or, le Biba, les mobiles en placement terreté. Mine ben qui basé en placement. Au coquille que l'église était au pambo la mission aussi hiérarchie à droit et à vie. Au compte alors la macabre la montagne. Mais au bon principe. Mission ban reste que ba yebin zambe ba bi principe à vie té. Oh, après na manka. Ah bon? Déjà disqualifié déjà. So mon gars moi na mukia via mumbang. C'est que tu as ndenge ya mala wana pena ndeko na biso propre mona soki isika zande ko papa propre soka mona fa yamba pebi ke direct mais ce mon gars ya ata bisi 100 francs non je ne veux plus c'est que ba tomber pena mato yona te mona kitang bi ya na. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui tirez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu. na boloko ya bolingo oyo nzamba lina zo apiba mbona nga bien ya on a préféré na sala nga fio baby kiss. Accepte de porter cette bague que je place à ton doigt. Maman na ngai fongola matoi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour l'opposition ya nzoto na biso yo muto beti ya batampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit bakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo mutu osala 15 à 20 ans tampo esilaka te
poso na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami mpona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Mesdames et messieurs, vous qui suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Vous avez choisi Nouvelle Tendance Télévision comme votre chaîne d'attache. Infiniment merci. Merci à toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui. Merci à Gédéon qui a la prise de vue. Merci à Jordan Panzo également qui réalise cette émission. Clin d'œil spécial à notre sponsor Yadjani Sita Tsongamputu Bangamituri depuis Switzerland. Un homme réglo, crédible. Merci à celle qu'on appelle véritablement femme d'affaires Chouchouna Tatila. Merci à JL Lukombo de Genève, Claudine Ebosaou, Mami Mwandekela Mwanzambe. Merci à vous tous. Merci également à Malolo Loris, la Congolaise, Taboufa du top modèle. Je penserai à Binognon surtout au Bozalara. Tout le temps, Kolanda émission Oyo. Francis Beto fait bonne année Nicaragua. Il y a Arlette Temps de mer double Moté, Nabino et Sika Bozola Nabiso. Alors, comme d'habitude, nous commençons déjà une nouvelle semaine. En tout cas, nous pensons que nous allons travailler d'arrache-pied. Infiniment merci. Et nous annonçons déjà que déjà à partir de la semaine prochaine, vous allez revivre encore Coach Gisnon à une nouvelle dimension parce qu'il y a des produits qui sont arrivés. Alors, vous serez peut-être au courant de tout cela. Merci également à vous qui continuez à nous faire confiance. Vous avez besoin de nos services. N'hésitez surtout pas. Vous en avez besoin de ça, la publicité. Il y a des produits, vous en avez besoin de ça, la promotion. Il y a Nzembo, vous en avez besoin de ça, la promotion. Il y a maison, il y a projet. N'hésite surtout pas à contacter sur le numéro ils allaient afficher dans la télévision. Alors beaucoup qui pour contacter Bissou et je penserai également dans la réunion surtout où vous en avez besoin de service pour un concert, anniversaire, Maramutu, Bozaranango, Matanga. N'hésitez surtout pas. Notre équipe est très mobile et je crois que Baza très opérationnel pour nous servir. Bino Nyonso Tour. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Pasteur John Toli APD. En tout cas, moi, Mikolo Belé, Amanka Kibino, on a une nouvelle tendance. C'est vrai pour moi, on a de part et d'autre, mais par rapport à Nengue tout travail là, on a une nouvelle tendance. Ça fait moi, Mikolo, au bon moniété. En tout cas, même bis c'est nous Makassi parce qu'enfin, tout le temps, les sous nous a babé sexo Makassi. Pasteur John, bonjour. Pe naloba boye malamu to naloba ni. On est bonjour, je m'attends à beauté. En tout cas, tout ça, on est à Sika. Moi, un saint baiser, un baiser au pengo. Un saint baiser. Pour ceux qui ont un saint baiser, profitez. Vraiment, tout ça, madame de Rongalin. Jamba sur le Kumu, tout comme une année 2020. Année octobre, vous avez deuxième mois, non? Depuis que vous avez deuxième mois, c'est ton ticket de 2020. Donc, année banda, on attend toujours comme une bonne année, d'origine tongo, on a déjà banda ba projet 2020 ni nani. Et on a base. Vraiment, nous avons besoin de coup, tout côté ni lelo. Bah tout banda, biso presse vous allez. Vous continuez à s'abonner à Nouvelle Tendance Télévision. Vous avez chaîne biso nabino. Parce que vraiment impuissant au ministre de Lubaka, yoyo. Nous avons coxé ça ça la raté. Comme qui du coup ta salabatu. Yemuka va ça le combat. Tout ne reçu conseil pas ba ange. Oh yenda qui là ba ange. Oh. À tout ce conseil. Yemuka sali ba tunyos. Mais avant ça le combat tout ni sou bango. Parce que fait ça il va boyaka. Ndaka sili la bango longola bango ça ba ange mususu. To. Makamusu fo yebande mukilo so kenya wantu bande nga. Et bien là on le ça merci. 2020 déjà c'est une nouvelle année, c'est vrai Mutuna Mutazana a un projet azana makamunae au Italie 2020. Alors Pasteur John nangi quand même to zonga moi muke na année aussi koleka. Est-ce que tu penses que Musala au salaka les okota vraiment na mitema ya bato? Ozo sunga bande ko ebele parce que Mutuna Mutazana objectif dans ozo sala misala bo est-ce que
aux autres ba retomber aux autres qui ba tout papa merci penza to moni musala osali ba témoignage ezali ba témoignage eza ebele pe leka ebele nangaka koyeba ngo mingi te pe kokomisa nga suka wana kiloka bakoki esili te tata zoba soki bana batondi babi merci akoma agoygo aketia mutu na kichalala mais vrai tata bacourage ko biso biso meka bana bazotonda papa etili na koso ko na hôtel muninga na kwenda ke troisième copie n'était sans ko renforcer ka na zo ebisa yo donc tata sa ko mutu a train ata bimisaka milinga wago eteza propre ndenge ni double ka mutu te pose la caray oh kama mikolo yango wana do wagon tito mona tito mona wagon ndo mona ka wagon ndenga zana train da memaka ba ko kene liboso do mutu wana milinga doki le tomo wa go fazela ye tani na bakandi na ba chaque fois que remorque mutu mobali oya sima mwasi ba kombinaka marchandise ezala ko la bande kobota na matadi na expliquer pour toi comprendre mutu a remorque ce qui est un moko ti matadi et bepsi carburant pour rien pour que nous sommes marchandise au kitsawa mais ce qui mutu a remorque sangena oya sima tant ba kenda kati matadi comme une valeur tant mutu ko ma parquet ngana commission sala rôle na yo bon fungula conteneur ceux qui recharger ba charger ceux qui quitter ba décharger pour décharger bana baboti carburant que pamba te présent en combinaison petit résultat mobile est célibataire oui mais yenga pour là ça problème mais ça comme un engagement de temps faut pas contrôler pour contrôler moninga deux frontières na carte bon ni ne mama biso chaque fois ceux qui m'a comme weekend konanga tant na bi ba tu ba comprendre dans le bila que ça te Mateya ezaka na pesa ouvrir sa bibliothèque. OK. Tout ce qui est très bien passé. On a très bien tout. Merci. Église, place Mateya comme des rôle il y a toutes les catégories confondues à challenge ya vie de basuka en église. Église ça le la foulu. Foulu apona kate, ezate ba sachet ko ba ki ba mona nyeba silika. Ah, yo saka na weso ko lukani na foulu wa ko bebisa biso cop. Oh, biso tu tapilo ka salitaire. Na vite ça on se comprend. Biso tu na foulu. Au moins nga kwa nini? Coup de fois c'est puis na repesa conseil moko nia ce que ça moko ezaka na solo makasa chaka ngapana ke ngandi boyoka nge bogoyeba wana nia ce que ça moko chaka solo to kotokolo mais so ba combien belé ba na tena na repesa solo makasa non comment pesa ba nia c'est belé ta même école aussi et comme le roi sur la toxique tout va toilette publique wana mais comme le roi sur la to ya toxique et longo sur la ni pourquoi ba combien belé na repesa solo ba comme frein so ka ça moko adondui habiter ça comprendre chez moi Madame Nazel va se comprendre nga base. Au moins quand on ngi mo tele kanya tango ko makasi. Côté mininga base belele kamba na ceux qui pensent tika muke. Ba je batena na ko nani. Wa so ba o l'équipe c'est ça la vie. Moi na muke so ka ki makoyo tout ene bogangite alela kati. So bute ate fa ganga. Expression ne joran baro la batutu. Mukili faut ko ba expliquer mutu. Objectif nanu ya oyo toyela. Tant ba batu ba yokanga na ba yokanga na ndiko pesa ngalo kumute na boya succès na boya lokumu ba yokanga na challenge ya makambuto yele za makambu moko oko pesa batu photo ko pesa nzambe photo ko kanzo kwa yo moko za na mankanzo rende au comprendre le système déjà terrain té OK test une équipe pour la centenaire que biba le baninga biba moni baso pesa pas cité au tiki poste ça qui coach na zaka 7 numéro 4 ko gene mo ko landa balle o la 10 ko tunaka wana o meli pe ba coach ko du côté no ko mi fide bimana côté or aussi na nous balete essayer de revoir un terrain que tu vas mener manquant à bimisio or bi balé mo bi na placement terreté mingi ba na mki bazangi en placement fait que ça se comprend ça touche à tout partout à là merci wana foger opinion ça yeko la randa mundam wana foger nandi makasikoyo pourquoi ba joueur misu ba biter une équipe mais abi ko sopaté en placement ko tela et puis va changer à répéter yango parce que problème ya vie yango wana ba te belle faut côté bango cours ya vie vie ça na âge moko comme option RRT na changer système de jeu aussi na comme salaire na koi au moins na ta course en bangu te so ba ça ba 8 tours athlétisme 800 mètres papa tout la suite on va être en gonga na l'échec à force quand même banque non malgré tout na lembi mais na forcer ka pas mon na ki na kimaki so fi pesa na courir mo so tali aba idi na forcer ka ta tikeli ba na ndaku te pas mon na na bima ka ta na moi sachet moi c'est mon na que mbai na ngata zanga ne nyonso me koto ko bomanzo to pona biso ezali ebele ba ebiti donc pasteur John toto placement to tu vas comprendre moi très bien c'est pour dire que mutu nazo un exemple la biso moko ba jeune ceux qui mutu aza déjà par exemple on a 15 ans aza na façon moko esengeli à se comporter na vie soit comme il a 25 ans
Il faut changer façon de se comporter. Comme il a 35 ans, vitesse, il faut changer. C'est ça. On le coupe un temps. Et on te parle match, c'est la vie, c'est la match. 15 minutes après même mi-temps, on a une année, 10 ans. On a raté la première mi-temps. Moi, je suis bandit pendant 2 minutes, on a raté. Tu as gagné dans la menace. On a gagné. Ceux qui ont mi-temps, on a consulté tous les mi-temps sur le système de jeu changeable. Un âge me traité dans cette bouche battre na qui. Na tanga makamutu tout est au biso beleki. Liberté si au deuxième mi-temps âge puissant. 25 et 30 base. Dans le pays développé par la partie 18 20 ans son avantage. Biso to tora tina ba 30 ans. Avantage à Kokoso. Na so bisayo. Au moins arrête frame sikoyo nini. Ba il faut ko kate la ko bonga lokola corner. Oh. Bale ya ko kuto na place. Il faut kende. Koya ko taba ninga sote za na angle mo ke bale ko ya ko to. Pourquoi na bibongo? Ba to mi ba resi na vie. Pourquoi ba finga ba benga bango ba challenger? Pour te lo barawana. Akate la vie corner. Nani? Nanu abongi te o sala ba misala moko boye. Quelque chose bête ba tuma baku. Oui escroc, ba benga escroc. Aventurier. Ye penda tala cabine téléphonique. Oya koma ko teka na moi boy. Yum to ebaka yo. Yum to zala ka mwana mobali moko ya makamo minini okomi boy. Ofungesi boutique. Ya muke boy. Komo tambisa biloko na nzela. Mwana mwasi yum to tebako pena mwasi ya baloyenge banini. Okomi boy. Nanda na lo bawana. Okomi penda bo miti kumusa ba galette. Okumusa musela moko boy penza. Kolanda licho ya batute okateli fiko corner. Oketele na place non bakati bale. Mais yo déjà se pointé au. Yo se pointé. Ouais, évite on peut se faute. Pas les accueillis qui ont tellement à Zoba en placement. Les petits on comprendre. Tant que centre pour moutar na belle sur une carte passe à terre canal vide. Écoute ce qu'on a point. Coopérer mo ba banda ko teka nguba depuis kala. Ba galette. Atika bino ba masse bino botkena na luengia côté makamoko ofuka. Azu pesa au kendo sala. Bazo seka ke ba futa ka hote musala Zoba. Tangu corner ko ya to ba na balle bataille. Wana za vide. Tangu centre ko ya. Moni fi wana ndo teka ba galette. Lelo yo afungisi ba ballon. Ye bien ngo bango nde ba cholaka ye. Bango ba komi ngo nde ba totikala na fina zo biso ndeko nanga. Okoki ko kende église te opambola miso ko to si hiérarchie ya droit ya vie. Ko kota lola makamoko bongo na motema. Mais ko bonga principe. Miso ba na RS ko ba yebi nzambe ba bi principe ya vie te. Bakwa na manka. Do batikala bango ba parler en langue d'église. C'est ça. Logiquement mais goy. Maman na prière à tembe libaku nyonso Jésus ko ça. Allez ka alléluia. Amona muselete na mille boko ngate sans effet. La question na lobani. Donc muselete ba comment ba bomber esprit. Yeso azoleka. Ya tazoleka na makolo mani kanze melgisi mo kate batena na côté pembeni. Ya comme le intercession na. Oh alléluia. Bango wana. Intimidateur. Na biso batika na kwa moko focaliser makamba promesse ba comme ça mo ya vérité. Pité. Les hommes qui pratiquent kuna des théories. Mutuna na koti pe kuna na lazati. Koko talo les autres pratiques surtout soka kufi pratique alo les bandi. Des théories nango. Les gens se comprennent. Parce que théorie ngo ndima ngona principe mais yo zana nous faut répondre à l'inflation côté yo. Donc il faut lire nanou, il faut il faut là ça. Il faut bala to ko pour bala ko bala te. Oya bali ya sali bien, oya bali ta sali mien. On appelle ça chemin. Mais neni on a toi d'accord quand même. Ndani appelle si yo principe makambo ngeza. Je pour ça na bala te. Vérité, eza biso muté soko bali au balité. Je te dis vrai. Na repère ça principe. On est là qui ma responsabilité. Qui ma responsabilité eza dépendant. Yo mona batumsu po batumsu ya mbongo kama ana mbongo ebele. Mo sutu ebo tabana kami bale pe akomi mukola tiki bango. Pani alingati kakate na makamba yebi. Mutumsu mona ba million mais yo yebi mais biso ba oyo. Yo yebi. Voici maman qui m'a dit là tu sais il manquait les qui soit boro. Parce que le tra escalier au qui me la wapi. Na sope comme de moi ça sobota na 9 maté comme quoi 6 mois. Otuna o bana ndeko ba ko talo congé yanga nyoso. Ba nyoso yanga yi. Ba za pena son takete ma bisa keta ba kenda ba fête mo ba kenda kana bana ba songa peka arrêter pour ba ke bango mawo. Yo na cesse ba tu bisat. Ozonga na bana tongote. Moi memi oya ti on donc on dit to yi babana ya ye mama kiki kukuku. Donc on doit sentir que mon bal peut à l'aise. Voici mes enfants. Ba otanga peti. Kotanga wapi? Mais challenger a obundat. Na ko ndima bolingo sandenge. Moi tu sors lingi mobala lingi kaka. Ya on okela basi mingi mawo. Donc vrai.
conseil na opesa otokota na babranche kaka oto tokunda kaka betape ya bereri ya vie berero tokuti biso atokoseli keza mfutema ngani te na RDC satatalaka biso te abaluka apesa mokongo toyaka kolamusende kolamuka 1 2 3 4 7 komi 10 na pokwa anja oyo akangaka bato aotala na ye bangola babraza barwanda biso moto akotushe na mokongo tata toye 9 bokotaka ni kotia biso kashe toye afukoye kashe kimbi akangi apesi biso kadena alalaka nango te biso motoke mpona biso motema mabe ya kongo eza ya koluka te eza don je te dis vrai na kisasa eloko ozosala ndeko na ngale kaka nde osala boye mosusu akokosa kobetele maboko nzoka alingaka o te Si, très important. kokosola na bato misusu bazoyamba mpe boye na kopesa kope wana azotuna na stratégie mpo ye baposition mpo babenga bapimela yango ape ye mutali bosa kobengela kwasanga matanga ndeni kope yango balobi ninyo mofundi ye te na compenser place en tokomi na système au noloba attendre na problème na melango kaka na baki na bino tala so comprendre ngabe tom mikolo eza na système abomba tom esheri soki yindi adundaka yango andimi betele moko puvu milinge bino matoi tina miso aza kaka obetela bamasaopanza lisusu nazo biso baprincipe ya vie comment imagine to mokili mobimba toyebi filme atente toyebi tom esheri me baexista te mais topesa yango forme motu to ayebi yango tente exista te mayeba na mokili mobimba tom esheri totalaka mpe toseplaka nango bazala te baimaginela bango batia lokoba mpuku mwana ndenge histoire imaginaire moko batia ekota mpe na mitu ya bato mpo oyebaki koganye vie eza na bafaçon nini oyo napesa batechnique de guerre po miso balaka o ngai il faut mettre en calcul comment aveugle oyo amona te akendaka kopi mpe esimbi mais yo eza na baavantage tout nde naopikola na forçaka te vie eza na ntango mona tolobike mi-temps changer g je poussani napesa bino batélimètre tout nalobaki topesa nzambe ngambo te kokomisa mokili mpe kaka te se libéré longola soni kota na action nga lokwa nchike esimbaki te makambo mosusu nazali nango kwata mpe chance elime esimba nazoyebisa yo bagara alipa kote batie biloko kowelela basikolo ya maboko okeleka na maboko sali nakodundadi natika na retake na pampi posisa makambo nazoya biso schéma mais challenge oyo mpe paster ekomoleka mpe mwa dose ekomoleka mpe mwa ezoleka dose mpo kolela mpe komi tro kisasa baidaka su mutu te nde ezaka mpe nabia ndeko sokende otala ide oyo epesa mama na piakere bokutani yo mutu okesenga abakisela mikumba awo yo epesanga banyongama mpona nazo biso fri difficulté soko mpo esila fo nini bao bazozwa estce nyonso edama oyo bazozwa nyonso batanga oyo bazozwa nyonso bana bafamille riche nde place tosukeli mayeli Pasteur John, est-ce que eza lelo eza nde mwasi mwa esingaki no mibali bachange système libalaka lezalaka no mwasi mobali aki alukeli mwasi na ye aye kobala ye mais lelo mobali po abala mwasi ekomosenga mpe apport ya mwasi des fois mwasi mpe azala peut-être mwa ligablo il faut azala na mwa elongo ekoselaka ye mbongo soki aza na elongo c'est-à-dire bolingo échange eza boye ezaka omoni mabala mingi onga nayeba oyo mwasi akoma na pouvoir koleka mobali mpo mobali na beta moko ya de faiblesse mwasi epola ye ekotaka na basouvenir ya livre motema omona mobali soki atelemi ata akomi na lupemba ndenge nini basi misusu bakoya soki mwasi anobika he mwana tusi moni mwasi wana ye moto apesa mobali ne kisi ubi akangai na kisi ezaka yango te souvenir onga na lekelela bokoka ngo te bino bomoni nga na lere ya esengo ere ya ndima challenge akoyede nga na kuku bino bozala te so omoni mibasi lelo bazobeta mibali tolo oyo babongisa mibali na cc bino boyeba te aloba mpe te aopuse mobali liboso ye soki abimi prete mobali na mpiaka me yazoceka mobali abimi na mwasi na miso ya bato mwasi abimisi 100 200 500 tia na poche mais abimi mbala azopanza ondire moto abimisi mbongo mwasi baso bangana na mbongo te botuna papa donc mopesi mbongo mwasi mais nayebisi yo mobali azwi honneur biloko wana to ekotaka na bakiese ya couloir ya mobali kitoko ebombaka mwasi te nde basi nyonso ya kitoko bavide bandumba basila souvenir nayebi so comprendre nga très il faut marquer na bolingo il faut remarquer ceux qui peuvent faire déjà épaulé naozoba no sans flatterie et arrivaka il faut kosalaka attention kengela tous les quatre coins makambo echangeaka lui ataliaka motu soki amesana komona mingi na zamba komona zamba mokolo kolanda soki amona kotika ye makete ozanzaka landa bato amona te po ayebi yo déjà eloko bomi biso tokembango libala mikolo tomemi yango mabe libala ekomi ya concurrence libala ekomi ya osokomi ya kotinda faux et puis kobala ekomi ya l'air na oyo toke kobala obongami tozobala oluli eloko tobali na mwasi mobali bolulani te
Oh. Oh. Bolulante me boki obala mbala mo. Soko lingiye okubala mbala mo. Soko lulani te fauché. On a balokola aveugle. Ba ila mwasi na mboka. Alinga pe bazakane mukola ko funga miso na campagne d'évangélisation. Tango funga miso moni mwasi. Alors ba yeto a ko changer ezape mwasi. Soko ko funga miso pese mobala ndimi. Mo funga miso. Alors ba kimba na auto continuer to na boye. Ah, donc c'est bolingo comment et combien de bolingo ba aveugle alors? Aveugle au monisika. N'a pas si au lini mwasi parce que peut-être au ba qui non asa pour un moment. Très bien na katiote. Si ma bala ngo yango to so ba commune d'église. Ba frère ba ka pia ka sa projet. L'intercession. Zambala kisinga yo. Comment tango comment zamba fongoli yo? Oh yete na sakere. Yo on dit comment ange la kisho mwasi na oye na suka boboyana. Yo moni na baki ngai na kolinga te ange anga ange atala singa mwasi na oye. Na ba tikanga na makamba bolingo na ngeta liyo te. Na boy na lena na kombo na yo. Ngamu kona tia lito ina ngamu ko beta kanu na kolena komba mutu te. Ah, mais c'est quelque part ange akoko sa neni. C'est que ça la ange te. Na bien. Adam ba pesa ka Eva rande bimate. Les bimako. Bah ça on a deux personnes. Est-ce que ça mi ça? Deux ka rande bimate. Bon to comme million. Na te so comprendre. Nani ki ba jewa na te. Tika nga na kwa na nga. La kisengo ko talinga wa nga te tika. Obotinga oboti motema te. Ah. Na sa ko obotinga. Oboti motema te. Mais quelque part il faut comment encourager le mal. Moi ça zo beta mobile na ote boko ta bolingo na bango te. Moi ça zo manquer mobile respect ote botika e kaka. Moi si mo baso bazo bunda libana na bango tali motuté. Na miso abatunde moi si ko manquer mobile te quelque chose mobile za na faute. Na miso abatu fanda nyi. Moi si na miso abatu so ko manquer mobile ni tokola nga ato tchata boy na miso abatu. Nga fin. Donc ça pendant 6 ans na kati ko arriba il y a inauguration. Pas et quoi ikuna na. Donc relation si na super on peut masanga ko fin. Inauguration libale na sopi pena do na kati riba. Donc comme la libala ba mela pe masanga do wala pe okati na sopi yo wana na bisa yo so mo na botosi ya mobali depuis mi serekete na ndima te mi serekete basi ba manka ya mibali même ba lion ya basi ba kenda okanganya ma mobali soka yeba mutu batika mais bango ne mabomi nyama mobali ya kasima ba pese temps aliena na tondi ya platelemi basi ba ekolia quel respect est-ce que ba kangana mapang comment ba biki au papa oh papa ye ezako koteka na bango taba balia basi bakenda okanga yoka nyama lokola pakasa ezako ni bakewe nze koteka mutasaka konta mbongo nani papa wata yo ya konti landi azaki munene ah ça va ya kote bona bagarre so bagarre moko yekuna isko abimi bango bazongi sim mobile abundi nazo pesa ba loi ya vie soki ba nyamba iko sala ya shi bakangana mapangu te ba pesa mobile lokumu comment biso ba toto zana ya shi to bikisa mobile lokumu te mabale bele basi bakimi bango à partir de langage yeba ko bomba mobali bozaka na framete et pas na besoin na collabo e bachanga lipasa c'est tata et indi sakana na mobali ko sakana libala te ko so mobala tona vie libela atazanga tala peut-être mobali ko tona mémoire chaque jour que ndaka tchako esprit yo zo mukili pété donc abimi tongo asukoli aibiki ozawana aibiki sheria za ake bulu aibiki ozawana calcul que hasard 18h olam afana tama masa façon ngapo so ka benga tam tunandaka tuni mama za po azate atoke ndo wenze to lala ki moteme bete na musala alika kanga vise kwei peut-être mais c'est pas vérité et là batu ba kansaka bansengo batu ba yemba ya bolingo kwena bandaka batu mvama lokuta oh mutu mo mana ngama nzonda kwetanga kande bolingo ne kwelela affection plus na sali to kwa mbula akabona apete atake wenzo cheli to ya kuboya nana sheri nanga yo mutu mbongo me do ta pasa zolala likole toko mettons ma pesa nanga bis na sa pongi komi embete ponche ya dix vous tuna libala nini ba manka me bakana santé boy o ma pena ba lali na maya lobo santé maya lobo ngana ko sanza meta bona tongo sheri ko ka koko oh imuzuma tiens ba famille ba telemeli mais ici ba pete bango na makambo na zebe sa ouvre ndeko moko boye na côté ya BAT so na beta lisolo ba yebi ba oyoki ba bango na lebi so tala makambo na mona zamba Alexandre Benamou moi si mo jeune fille ba e na e côté kuna ya Baramoto chef du quartier so katalika oh maman na moni fille mo tala mwana mwasi okutu ya tan biso nyonso mobali donc tokuti batu bazana na ndeko moko ya mobali azana makolo ya
ya bande na biso ndenge nzamba sala kaka de makolisa to batama na vélo parce que malheureusement ça na vélo té il pas fan permis biso katika bato quartier kwa biso beto to iso ko sa nini bona kidi bato bito tele makato ta to yi kop mona compagnie to teme la piringa parce que ando sam maman na so zoli la mwana ngala maman so ta ondi maman beta munga beta ko kenisi mutu ngana baby o so ko lokola olome ngana baby o di kam ninyo so ka kangena kise ko eba nai o nini parce que tant de fandi beto tala boy on a mambo kilo tole o to zela ka si mobali aya banda to zela ki mobali na tala ka bona ki tala boy frère yewana adibe so ko tenya zo malembe o compagne frère femme ben mankula zo ne malembe ti akomiona ngabe na tena katika tete msupe passager ti biso mata quartier ko bali biso so ba songer to ko to beza nini to taka boy jeune babi maman telema jeune fille a telemi na biso yo bolingeza avec nous avons nzambe témoin maman tantine yo maman ngalo yo mama bite chef du quartier mama toko ka baloba mwana soki ya lobinde to yoki bine to kokate maman ba papa na bango na mama ba eko soto ke na ndako olobini ngano ke na ngate maman on a quoi piquer crise to ya mbele kwa na kede biso ba tete to mon dieu bete to télévision to kiti c'est comme ne bien mbang pour la mkamona kimate mama nini oyo nini ngati mama ozalia ozawa na kingambo atala bien mama ubungi te ozalia o comme tilo la tete ozaki no atala biso beto como tie misu tala biso beto zala kia biso kana yo omoni prince te ta camion parce que lolo ya camion tala camion ozali yo ka mama oyo baluki mwana yo ko mama chef ka tabo lokwa na moni boye mama na na réserve ko bate mwana sandi mobile na faut que ce que mobile oya mutu ana ya yani yo ka Antoinette, ça nous dit qu'il y a que des bras à fille. Moi, si jeune fille, en goût, même si je suis dans mon Congo, à m'émier, à tuer dans mon Congo, Dieu me voit dans le bas, il serait beaucoup c'est comme ma caméra claire. Bah, quitte à être ok, madame, à tuer mon bail dans mon Congo, bah, qui est bras à fille. Sur le bananga, et Zakis, toi, et Zamou, Tony, Ongana Mouna, Bolingona Bango. Mon frère, nazo bano ba vérité musu fotala. Omoni mukili, ya umena boya ko pesa mutu faute. Ndinga pesa mutu faute té. Jamais mutalinga mabe comme la ye. O pesa faute nini parce que muta sana faute té. Erreur na ye to taye ya zonga na nzela me faute ko pia ka mutu té. Bazako binela bango, bazako kumisa bango, yango ngana poni na yembeli mokeli na ngaye, uya sala ya minene na bomoi na ngasikisanga mabe, ashanja bomoi na ngalolenge ya kozala ngasae, abongola bomoi na nga, oh
masumu na ngai komi lokola ngola tambe na bomboye yondo mimisaka nga pe yo pe tolaka ngai tina nini natika nzela na yo nakolanda se yo kinosuka ya bomoi na nga sunga bomoi na nga yawe tambusanga na nzela ya nsemo yo na papa bozali moko sale te yo na ngai tokoma moko nazala mokanda yokoma makomi na luyembo na nga bato basuwa bomo nga biloko yo nde mungwa yopesanga saveur yo osiyanga rivière papa inondenga aikoni yo moto papa pelisanga ozamai neve na pusa papa sulajenga mwana mpate aleluya nzambe na fomo ningapesa mtu foti te jamais mutalinga mabe komela ye opese foti nini te mutasana foti te erreur na ye tokotaye yazonga na nzela me foti kopiaka mutu te bajoueur ebele tofinga bango bazala bareserve metan bakotaka na match na photo ya match bazala te me na suka bango nde bakomama na marko mpo bina suka coup de tête eyebanisi mokili mobima me na photo ya match azala te na ebandi na suka kota na 3 minutes bia coup de tête apesa coupe na pays na photo ya liboso wana avant match ya début wana 10 joueurs aza te premier mi-temps surtout aza te deuxième mi-temps aza te na 3 minutes asuka na 84e minute bakota ye mpe ye mutu azokota sous-estimé akotika na loyenge me ye mutu atiaka bi oyo bai koyamba ye lokwa mpo compagne na vie keba na vie ya bato yomoni toteyaka mabe toteya me tokota na para kolo mokili te nzambe akoboma mutu mosusu na beta de faiblesse boyebi te bocoli me na soki eza danger abimisi nzambe akotino makambo minene na bapoto wapi atindi to nzela mboka tant tokomona tokocola akei ngende mama eki alobaka nini me na suka prêtre nazoba no vie ya motu fi wana nzambe kotinda bala mutu munene malexi na nzela bende kwa chel topesa mutu fote depuis abanda batangisi me akota koma ne ndumba siko topesa ngai natalaka nga mpona seka mutu fana mona kati ya serkesi manabi ya suki me sope na manabi ya suki naza kebakeba eglise eza pembeni te mpo na campagne ndeko oyo osekwi yete so na oloba nini mwasi asalaki ndumba topesa fote te nalobi boye nalobi boye faute eza ya mosala oyo azosala topesa yango faute mais quand ezotinda asalaki ndumba wana yo oyebi koma yo nanga tozalaka bachampion kopesa bato faute me makambo akutana yango toyebaka te parcours ya motu yo lekibi ya lekibi nzela kokutala na biso victoire eza victoire bato tu bayaka mpo bakoma victoire nzela bayele oyebi te comme ça napesi yo kokutana na fete bofandi mesa moko bafete bozosepela yoki na voiture mutu saye makolo ekolata sapatu pembe na fete watanga afandi kotokana lokwa ngulu yango balingaka ta otala bamarie te bato baka na tembe na fete bakibaka marie te eske nde marie alati aza mposa tala yamandaka fo fete tokendaka akosabisa moninga na lokoso fete bakiki eleki oyo n'est-ce pas ane pe wi bazongaka te mokato ekomisi babetama marie maboko batalaka te mais soki balie batoni bachange langage nakilaka fete yo excellent wabona marie excellent vraiment excellent sans faute cadeau pe apesi te batomona ngo nazoyebisa yo yomoni mikolo ozasi feti contrôle bato na bapoche lokwa bakota na stade mpo bayana bikumbakumba te nazopesa schéma milange ezobima na basi ya goti. Mais déception quand même, Pasteur John, et comme il peut l'élo désorienté Batubélé. Surtout dans Mamba Bolingo. Déception. Autant le bar dernièrement, lui qui est mobile, il va aider. Parce que le pantalon. Moi si Azo Raoul Kakoute pas na bango bisa mombo ngondam bazo pesa e Azo memela yo. Mais après ta oteye te moto pona. Olobi bien. Siko yo ka place on a décortiqué mon question pesa ngata. OK. Vous en attend. Merci problème ça bon. Basi ebele. Ceux qui bazozwa mibali en charge
bayeba kocontrôle langage na bango te. Oh. Oui. Eza rare okutana mwasi oyo azo sala kola aza apole yo aza na respect na makasi ba mingi te. On dit inversera na rôle. Il y a comme place en bas. Amono tous les quatre corps faibles na yo aller ko manipuler. Et ana bande ko muso ke tala ya ko pesa na yo $20 $10. Mais makambo ko loba na yo ko si c'est imperfection na yo. Orobo ya te pose en état de faiblesse. Mais na mutemo zo comme c'est rival na yo. De obo melaye. Yango. Vraiment kutana tana ndeko na mo ba pesa ko tikete. So que tel motivaka yo aleki nanga ya nanga nzamba sungi kusimba atake tiko ke makolo makamba lo bango espoir wana o compter plus que les candidats qu'on a mususu apesa ka yo ma va pesa so ka 5 bandeko na ye ou bien mwasi na ye na bana ndenge bazo chola yo so ndima te akopesa yo mais ngabo exagérer ka ngai oh fait mon mutu ça te j'en ai marre oh ngana mais est-ce que c'est l'issue manga moi aussi j'ai souffert pour avoir ça hein na miso bana na ye. Je me suis senti que naza dénigré. Mais na suka chérie, ngago pesa e. Tato tini mwana. Azana $20 mon dit papa m'a envoyé pour te donner. Quand je pèse bon na musique on dirait mai kaboli bona katikati. Wana kaka. Merci. Depuis moi bo ezate. On pèse ba yako comme bote hein. Wana pe. Yo kanita okin. Moi c'est comment sini. Libale beba sa bongo j'en ai marre famille ba pesa mutu aux autres 6 o pesa moi si privilège à ko chola famille na yo mibale bele ba kotsa ba pesa ba famille na bango ba sisa famille na bango poa na ba no makambo frère sale marati lelo ils en ont pe na basia na kena face a ngana kena face ana ndebe reru wana yo mona o kama ndeko nana fungoma me nani équipe mauvais ndeko ne mutasale ya za tono manda beta ba trupa za ticket awa olobaka oza ko pesa me maloba mabe kema maloba le kifimbu na passe ngai betanga fimbu sa motif keba na biloba loba oko se anga pardon ba betanga sa motif wa se pardon na limbisi maloba msoko lo bolobi na pete me o bebisi nyoso libela et puis aux attaches chance to sabiso mbale bien mais keba na bandeko bazala kati na ba no makambo ofre et lo kwa ne bomi mabala ebele keba mu confi oko bete mobali bana 10. Et là, on sait la wangani bana libela. Tu on peut na côté moi si combien de basi ba pesi mbali privilège ba tu la famille na bango. Yo boni mbali mususu moi si ne mo ka pesi ba directive akomola na bande ko nayi. Oh, oui. Moi ça pesa priorité. Après ça on mobala kotaka na kobanga respect pour yo moi si nayi. Alors respecter yo ndenga zwela ka yo dépasse mon famille. Botanga te na rena fona ko alingi comme si so bien. Au moins na te mobali mo ka tanga makasi ko te ba poto wapi. Alingi na famille moko boy. Fi wana ba fanda na kikuko ezanga tini. Tellement lingi moi si makasi même dans la seka bandeko za tana ngamanjo modèle mutu wana zo pesa et respect ko le kate ba collègue na misala ba tamba na jeep si si la vitesse ça comprend azo ya na humilité pas nini moi si nanga bandeko na tana kuti ba na façon nini donc na lingi moi si na pesi bango kilo mais moi c'est mon rapport dans tête que saka na famille nanga biloba loba minga ba sa lo koso amoni que comme si le comme bene za maboko pete le koso ki na pe bandeko c'est ko kabel bango mingi pona ka bona famille ando poata omani banana bana yananga kolonda bango te bakola kaboyo bazaki pete ba ina biso banda bomwana tokola ka pona mbamba se mama biso tende bango te ateki secret mususa songi omoni yana biso na baka makamba salanga yananga propre mekeba tozo pesa ka mobala kabela bango mbongo njaza alikuwa centre et yaka pana yenda sala parce que na koloba wana ateki je na koteka je il est pas diminué et ça se comprendre ici sala attention to la bonne église ba soutien to la pete base zonga giga kengela ba périmètre donc à ta famille nous souffrir il faut oser obliger à protéger ko lingaka te mobali no violer donc comment ko manquer bande ko no pona petite bassesse apanke na yo toi ou tard bozongela yo donc même moi si peut faire ça moi si même mobali yo pe mobali ko permettre te na moi si à côté na ba carreau privé abino tango linginga seke bango nde bakolisinga na manko kuti bango yo linginga po kutinga na bimeli kuna comment lingo norenga ochola bango seko choli bango seko cholinga c'est la attention biloko lelo ezofanda te mbongo lokumu succès kotanga point mabala kala sambo ba père ba ibani te bakute na mwasi afutali ka ba fani papa kemboka ile mwasi libale zo bande kwa na match moni mwasi na oyo prend libale bande mais ba bota bana pe ba préparer te ba linga na pete ke ote au monde comme il a fait 30 ans comme papa oh non kasi mwasi to bale liyo libo ta papa konta peta ande ba lo bakawana mwasi na oyo
kaka lelo pe siffle maman pourquoi bakabwana te otie litoi te bosola ta te mettons batie pourquoi hiérarchie on baka sagesse et intelligence batianga te et bon biso lelo kutu formalité mo sala yango na lobi moi si obani ko approcher on a le baba privilège à accès o edinisa makambo yango a ele kala nga pona fiera bon comment mba nga zo le kara kuna famille na yo ba ke famille na biso mkola fe elle ba ko mgo ya ko mando détecter o ko pesa ticket mingi te na kola pa na bango mama na bango na primelanga fufu somo ya on a li pomba ni faka moi ton ne plus que ben na congélateur comment ceux qui ba to ba ya pesa ba muke ya zo kan so ande zo pimela ba mbala zo sepele ya paso kota na rando mobile au moins mobile pando 10 minutes ya kabila famille na tenga pe ni tina pesa mbongo ebele a mesana te foi qui tient 0 degré dans un peu ce schéma où ebele ba sali ba gaffe faut à la souple yo kuta puya so mbala zo inga famille no mingi et moi les qui nanga na so musala les apesa yi c'est ça yes so mon avantage na zo funga mpona kota na famille bien donc on dit que tiens on va garder fou pona ko sepelisa yo na ko mona contre-temps un to na rando ah oza moi si pété foin beret tout un peu mobile yo moni keba contrôlaka na zo pena makambo par amour to linga bible mais to tambo na sagesse ko batama na lobaki mu corona ko tala ka bande ko ba bonga mamuke so oza na niveau c'est ko kenda ko tala ka bande ko ba bonga mingi mingi te yo ke explique na kutana ya kala nzoko ke bimalo koso ya tembe koko tako so ko tanto amulika aye wata ko se ko tala ko koso aye tant on tourne les gars maman kati oye enfin donc on dit au bunga te na bana mikende ba revisa condition yo se tant que ngwe mika non pas toi ayebi ba tuté ba pekisa kana ko bata make o boya mbaete lokoso ah bon déjà disqualifié déjà so monika bwana mukeso ya mumbango c'est ba tonga ko na ndenge ya malamu wana pena ndeko na biso propre mwana zo ki sika ndeko papa propre so ka moni fa yamba baby ke direct mais so monika ya bo attends misi 100 francs non je ne veux plus c'est ba bisi ba tombe pena ma to yona te wana kitangwe ya na mais pasteur John obike likamu ya mamba bana oyo néanmoins albi mais pasteur John albi netinga buna na bana o ngape mbala boya tout baza ba Mario fait mais na kati ya libala moi c'est azwa semi comme bazara déjà na 7 ans fait mobile azaki mécontent et si moi c'est habité il fallait pas na d'accord te tobota mais comme moi c'est azaki na besoin abota parce que akolon la zemité yé abota abenga bi mais papa Alain ayo kibino na pasteur John boté ya bolo ba mamya ya bano ba ya ba koya ka bon na kati ya libota est-ce que même bana o ya kati na biso bana na pe akozala pe azanga maela ozape ka marque to ndenge nini mais alors apparemment la compréhension nanga ezaki plus ya bato ba kenda ko luka vie ya lokoso ya mbambo wana za bongo olobi penda bien est-ce que expliciter bango moni moi so yo lingi na motema moko mobali ope moi sa lingi na motema moko ata baza piaka soka vizene ata boti na condition d'hospitalité aboti na ndako mais que ça bato ba cholier ba seki so ba lingi na mobali kaka na vrai mwana wana lingi na ya tatanga take na mboka soka za mwana mboka sa mitambo ne ko kamisa mboka mobile chef qui tu me fai bai quel mitambo mbote zanga ka tena mwana aya na infection aussi le la bénédiction bato ba lingi na vrai na ba no vrai ori makate même na ndako sana bilambe bele melamba moko soko la chango santa ko za à l'aise que le bilamba nyos tantôt ça paye moins cher mais simba ko selon ndenge na ko le bilamba muso cher neto sona lo bani mais yo surtout bilamba no mais yo surtout bilamba na yo mais na mo so ku chango salito regretter ma casse ah il fallait que ça sona neto ça comprendre nde yango et na biloko eza affection na oyo ni affection yo na ba ke keba na bano ba zo bazemi ya olingi mwana mwasi yana te obika anatanda na dimena pecho mikono aliko posa mwasi anatanda olingi yete anatanda mwasi paso tala mikono apia kande jo azana mwa ne fiske na satuka na lingi pona china mwa ba $10 wana tango yebo olinga nana yo anatanda ya china tango iseme kokota yeme ko bakaki na retard ko makayo non umona matimusu yazemi nanga ite jamais ate ko ndima ngo par propre sana ba preuve tangible mais abima na mais akwa ko ndima suka su po eza ye ba témoin ba monaki mais déjà il fait awanga na kiango na il fait à moi si na la ngi ba $5 ba $10 ne ko kuta na zemi ata forcer longo soki ba pekise bo makaya soka boti na zo peso conseil mwana wana d'abord le bébé wa so ba nanga na lobi na hotel
nabiga ça ko neti matricule royal mukili et rupaye na registre d'appel babenga na tongo alendele on va enchaîner présenter ça l'émission passer John bazana ye et c'est kingi ma Blandine il est là-bas elle est là-bas et que Gigino il dit Manoana là-bas au moins Pierre Polo rupe yeah aïe what aïe le quoi pain foutu oui même pas foutu n'est raté donc le quoi la forme était il a bimé bien kanga wa bimimut oh on se m'appelle ngoli wa bimona yo moi bana wana baki aina mi affection so ka zo kola ta ba sele 1 plus égal 20 mbala 30 so atali ka ba zo et kai comme ça et kai titi koloba bien te duju akopesa bino mote okobete bikoko na kenani mwana ko maka ko même l'église va délivrer et le côté ayena ni affection nazo bano ba vrai mais mwana ayena affection bolinga mobalo linga kina mwasi mwana ngata tangate ata leki nzela ko chola mana suka oza récupérer nazo bano vrai na bano makamba solo bondimelanga te mais bokopesa ngana zo après na libite ke bango ba mabe ya nani te na biteke nyoso pe ba ya bongo eta kaka conseil na pesa à moins que bolingana ki kamo ko bima fondé ka bolibino au moins que na suka infidélité hein pour le infidélité de kabola batumi na te ça comprendre mais ce que ça kaka o les bandes déjà ça qui me content non mais kalezalaka au moins na papa maman en fait union ya batumi balé ba continuer na c'est vrai mobile à cause à la paix moi mon boulot soit sur moi les camps moi ni mais il banda ko permettre que ba maman ba comme na niveau que azana mobali na mais azo vivre sur les banana 3 4 5 mais le comme belé le ba fille belé ba vivre bongo or le mibali kutu ba banga ba makambo basi ba so monopole wana ya kudondwa basi ba mo gérer ba 5 mibali azana mobali ba zo tcheli to so ba na mobali te ba mo tenter côté na okende et puis na banga ka baso pa parake c'est no bala na banya ngaka libala fo linga moto alingi na vrai na mona basi mobali aina mbonga tali ki aiza ba guya ete aboye na mona mobali moko mama na pia ken me ba guna ye alingi ba diso balinga talent te amsu balinga talent yo linga chemise musa linga kaka tricot na te so musa linga jeep yo nga voiture muke musa linga remorque okuna ninga ka danki na te so na lobani tu ka ba kamera ibloka nzela celle comme maguna ya couleur ezana basi misu sa mwana muke malingane kaka batata dio ya lingi danki alinga ke na place teza kana nzela bilanga ngangangangangangé denda ka lingi bilanga ya lingi sana mais ça pour au pousa mais na nzela bilanga abo ya presse ya mwana muke lingi nzela bilanga basali musu pa lingi rebord musu pa lingi tena tamana na catch musu pa lingi tenga ka vélo tete so comment mwana mukolo te moi sa bali mwana muke mukolo moi si bena vélo muke oza tana moto alingi na mwana muke nati so na lo bani ba périmètre de différent nango donc eza makambo e koma ndeko na oyo biso mukili to kotikala ko kanga nyeso te mais moi si ko sangisa nde mibale belé wana quand même mabe parce que eza boy moi si ko sangisa mibale belé ezara déjà na risque encore sauter oko baby c'est la mobile no avenir bo sakana yi oko compagnie na sai bote comme ndeni mai mibale misusu babi o basangani ba komi nzoto mo nde ba dégâts yango ba keba eza pe même ta place ko lala place ko lalo mbetu na yo ngana mona locataire moko boye ya biso ndeko nanga mwasi na ye ana zemi ya terre met kaliba 2 semaines à bota akina mwana moko susu homme marié na coupé mona mwasi na ndeko na mwasi na biso mbeto balalelaka mwasi na kende ko tala so congé pa ya mama na bango to ki 2 jours 3 jours mobali na ye na butu mobali mwasi ke lelo lobby loko bato ça 3 jours deuxième jour na butu ngana kota so na pina fandi boy na ça so na c'est lo ningo na bana na ko boy sami ndepela na tela boy locataire wana zo kota afungoli porte a côté na kantia okanga atali côté na biso ngaza na kwa moninga te pa munene na kwa a côté mwasi wana yozo mona musika na mona kantia so nga chen a côté na eti na mbeto balala kana mwasi na ye na bana. Imagine toi dégâts basali na ekobo na mbeto ya balala kana mwasi na ye olibi on bien binini botutu mingi ba éviter. Je te dis vrai. Moi c'est pas bimé akei. Déjà parmi biloko zo bloqué pe biso pe. Naki nazo bisayo vrai ba tala ba ngaye. Oko ko prospérer na mbongo. Maka muso mona za bloqué.
comment nzoto kominga boy comment boy yango spiritualité mona na na physique bato bakenzaka so procéder na mbongo nde esimbi ona mamususu wakani biloko wana olobi ata yo bo tutu wana menga na poata ka bango journée oui et ça nini moi si aboti eleki ba 2 semaines moi na beba ndo meloko ba moi na beba meloko ba bibon voilà c'est ba wela tradition ni botinga na lekinga bi oh ba beba ngana na iba itena teme ngabi oh mais te toki nyombe mobali makoma be tela mwande ka sobela bon moi mobali so ngabi moni les on va ngabi moni au salama be moni batala ba gafuna oh gafuni nini ngana za kamo centre naza correct na bimana ngabi oh mali correct oh te na tuni machine problème habité na mona ke clair te comme ça so ba makango mususu po makam na mona na ndako ele kela ngai ngabi anga ba te muno makasi oh abise ko kutu longona makam na ngabi yo ko taka ndumba jour tel so ki tembe faut que nous kanga porte na yaka na biso bimisi nani oh te ngabi ona masi ndumba na saka ote atkari ka otela ngabo moi si o mani ngabi o mani ce que zo ko sapona beren toi na ko mbelelo to ce que nous fanda na kiche église alléluia du matin au soir biso moko be escroc ngana ko sepena tamba na moyibi achaka bato mabongo na poche pona na bongo ni tena na confiance ne biko saka moyibi kena tamba na muto yo azo ko sa to priaka so ka moni ka mki alléluia ba ko chafu fo bandi ba prier ko intercession pas benga ba te pembeni ba ko se belé to na sima makamu mabe combien bato na église bongo ba sert surtout belé na yebisi yo na zo peso makambo ndeko nanga isa ko na critiquer mututé to zatala na basina mibala frère l'église azoka moi si abal abimi na bango nyoso so 4 5 c'est une église azoma ngolo kum ko to tellement na chorale yé ko ba ba protocole ya yé on a intercession ya yé c'est comme ça on bilan na lobi na yo batu ba na somo tala makambe so le kana na mukilo ndeko nanga na pesi foti ke puis na ka oya ba fille oyo ba yiba liputa mama na bango abima kenda ko lata sali ko bona mobali azongisa gumba sa mama yeba bazo mona ba problème le blocage na ko yebisa o frère pomelo musina ko ko betse batuma baku na ndako bozala kana ndako shebino okotsa mwasi epa na bino ndako ba boti na yo mais bango ba bimi bazate yo kotsa mwasi bazana voyage yo profiter tam suti na chamba ba père chamba papa na mama na yo obima na mwasi to bima na mobali na zo bisa yo ba de na ba no makambo vrai biloko neza kilo e kolongwa comment de monika oyo nini okoyeba pete poko s'attendre na ngote makambo tsa biso bakachi nous sommes makambo mike mais sérieux les atala et ça nous permet quand même de moto et quand même place nini ngani ngasko toli a pété pour na mambo abo parce que les gens na bilo oyo toyoka na ba église te ya mona bisi yo na ba église ba tchaka P4 mais on ba kaka envoûtement otia na envoûtement qu'est-ce que c'est pas mona na kate commune ni on sala eloko wana pe elo obosana osatanda na ngote obosana na bimaka na bato na mbetu ya papa okoyeba te c'est parce que moto so akuta neti na kaya bongo il faut ça il faut que le pasteur faut le délivrer il faut cibler kana pour que nos coach sango idéologie et bima pété OK na gauche makamena na droite o ou mais ça pour toyeba amene nzamba za ma révéler peut prier pe na sérieux pamba boyerien baza tala na obiso frère ba inceste abima na ndeko na ye cousin cousine pour pas poster nzoto abatama ba yebate danger na oyebisa yo baza tala omona mo normal weza mukiri kaki mbala moko tokozonga mbala moko tuwana Déjà de profiter na faiblesse ya zo yebisa yo ba vérité moko oyo koloba oyo nini na ba no clair baza tala sozo kama comment boy yango na bité ko prospérité akokende ko amona ba chiffre mais na makamu susu penza et comme c'est ba mankando lukando tâtonner qu'est-ce qui ne va pas tata moi cité nani te yo moko cause ya base na yo bana mibalo ba tchaba si bazeni bakima ya mona koma yanki amima yanki para ndo tigre te mona bambongo fait du mois na semaine rien kuta za momi musu so ba munu kutu momi yango au simba su momi na wa sika ta kuta ba kesu no mbakela salité kutu ele ya so mona ngolo kumu oh fia na pe gizengo ba simbi ya so mona teke muninga na ngai ye wana
baboyela ye nini mpe atika ye na mwana otuna te bakisengi mpo nini $5 basicre po amemaki ya shawarma yazaka na baje wana shawarma so basimbi telefone azofungola te kaka page ya bamakama mindele jesi nga naleki kutu na spe tala riana itapapapapa mwata mwasa komona apele masikile moko beso ameli sikile na 4 atie musapi na 4 aningisa kwe kokweya donc zelo komona mapasi tala badanger likolo tozocrée babombi na babombi donc nazwa biso bavérité oyo ndeko na nga okotika na comprendre yango te il faut kotambola avec attention soki otie mwana bato semi okangela lopangu te sala to olakisa fidélité ke mwana aza yanga ata kobala ye te kendaka ata baleko na mbongo kendaka ta na ba 2000 francs napesaka baseka comme bazwa ngoloko yinde baba aya kotala mwana na ye efungole pe porte efungole porte ko papa na batin azanga mbongo me mwana aza couragé suka omonaka te opesaka suka omonaka papa yaka moi mwana amwasi na bokende tokomprenaki mabe azangaki ne mbongo malingi mwana na ye mama bokende fo mpe bafuli yo mpe sincérité efutaka vérité tamisa moto na kimia eloko wana esengi mibali ebelaki sasa tonimi ne depane soki azwi mwana bato babota ye na nzete asakani abwakisi ye azwi mosusu basi ozosakana kuna bazokangela bango mapango bazohonore bango mais ozobebisa ozomona yango sujet ya prêtre otyaka bango na carte ya géographique na ye nazalaki na gabon sikoyo nakiti na ngolamu nabebisa oyo moni yo ngai kola ndenge azosekana te ngamu nabebisa ye moni kuto yi fana na yo oboye ngai azomona yango parcours challenge akozwa ligue des champions nde berere na baso baza talenayebi so akotikala kaka moto ya masolo makambo ebele mais omona kaka likambo ekozala na ye oyo ezala na bato pete mpa na ye kaka so bato bakatiaka mpe kanga efo ekangi kaka na mbongo te nzambe nale na voir avec mbongo koma moto mosusu azanga ntina mazobota bana kilikili moto mosusu aza na susi ya bana me baza te comment moto mosusu okama epui abota te yo ya volonté aye moko te mais rien libala honore mais rien moto mosusu otunaka te bapante eza tala ekanga biso naso bano makambo clair tobosana sujet tokota makambo kote mosusu yango moni mingi excede yango babosana sujet bayela nao bakende église ayaki na mission na église atika kotela makambo ya bato nao bano makambo ezotia biso singa mpe tokosaka nzambe alingaka nga nzambe atiki nga nzambe atiki yo te soigne comportement conduite ejwaka role salaka attention monaka mosika finition kosukela wapi yana age abuiso bapoto sekola formation mokili yana mopeke baframe tous les cas réparé misu na mona bakime bagafu depuis na kala ntango abonga azongela bagafu to ndire correction akenda wapi bobengela ngai okambo yo yaka zwa mpona likambo nasalaka olimbisa moto ekufi yana makambo mosusu senga nzambe pardon mosusu fo kutana na bato wana borepare ça c'est très important nate so comprendre yana makambo mosusu osengi nzambe pardon na église mosusu jamais ate oprie fo kutana na ye oloba anembisa motema makambo esila okopesa mpe rien efe kaka olobi andimi dossier efungwami lobi ko peut changer. Vraiment, merci beaucoup Pasteur John. Merci mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Continuez à vous abonner, vous allez ébeler, partagez, like les émissions, faites des commentaires sur le numéro qui est affiché au bas de vos petits écrans. Vous avez besoin d'être en contact avec Pasteur John Tolia PT, n'hésitez surtout pas. Son numéro est affiché là, au bas de vos petits écrans. Vous pouvez le contacter. Seul, il va décrocher parce qu'il a un secrétaire. Il est moi ça la mamnaï, il est mon co, sans problème. Pasteur John, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Tout comme une souka pour les lots, depuis que Tolia PT. Version sur beaucoup de beaux mercredi. Donc retrouvez Pasteur John 3 fois par semaine. Lundi, mercredi et vendredi. Voilà, donc programme même cette semaine, il y a moins de ça, là effort. Pasteur John Azala, toujours au point. Pour na Mikolo Nyon sur toi. Tout comme une souka Pasteur John. Conseil n'a pas tout basé occasion. Conseil moi on a fait un peu de ça. Na mibalo ba kosa basina kisasa. Na zo kobala yo to na tikyo na zo ya kobala. Mibali ba kendo ko ba dinda na mungwa, mai mungwa na nzungu ba kenda libela. Mwana bato kangisa abusha katazela kayo. Ozo kosela na utini. Yebisa mutu poleke na linga su yote na chanja. Ozo comprendre. Otika mutu espoir, otika mutu makambo ebele. Donc ba fia ngo bazo en tout cas non. Au moins dans le bawana. Et ça la raté. Mon frère, bato no basa talebele. Otika mwana bato na orge. Banda zela yo chanja.
Tout ça, ils ont fait. Mais en dehors de ça, la presque à Botina, William Manona à Strasbourg, papa n'a 14 gosses, la presque Botina, Bibandi la Nuptia, sans oublier Ebouangio plus que Estelle, la presque Botina, Ndegonanga Mimi à Cape Town, la presque Botina, staff Nyoso ya Toli à Pété, Oezo, l'andamison à Strasbourg, sans oublier Ndegonanga Régidou le cerveau. Na pesi mbote na Mel Parfum Batikayo Mel Parfum yo base donc pendant en gros en détail so betika plus 33 75 39 030 94 wa mobimba Kote Chisnovic yo kutu base yo kutu kalate donc makambeso ko folué Kote Chisnovic Nduta et Oumela tampon et Oumela dada oh nini base so betika plus 44 74 24 02 54 37 wa mobimba vraiment na pesi mbote na yemoko Zino ça fait la double nationalité na pesi mbote ça fait la double nationalité en Afrique du Sud yepenza base na pesi mbote na ndekonanga Servino papa na chao na Ukraine na pesi mbote na staff nyo satula pete na kanti numéro na boyebi 084 75 18 112 na pesi mbote na moi sinanga motema Maman Blandine, chérie Bagro Bissou place au ça. Nzamba Pambola Binenge Soboyo Kinga. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors le temps, tout ce qui ça, parce que dans le bail toujours que Bino a besoin, il y a pour contacter Bissou, le numéro est affiché au bas de vos petits écrans. Vous pouvez nous contacter et puis si vous en avez besoin, il y a un service dans Bissou, vous avez un mariage, vous avez un anniversaire, vous avez un concert, vous hésitez surtout au Kiko Benga Bissou. Et puis, tu continues à faire comme d'habitude, et vous avez et surtout un prix abordable. Oui, Pasteur John? Quand on est dans le baquet, staff, il y a fan club de l'EPT, ça n'a pas été de William Manona. Et tout ça qui est on est staff de Strasbourg, tu peux se rouler. Qui est comme un pouya? Poison à Nantes, Bambote Nebele, na pesi mbote na bien fait na Paris, Batikayo, Régidou le cerveau, ça se fait, il y a Léo Kabasele, na Soukisi na ya Divine à Strasbourg. Donc binonyo so Bambote Nebele, vraiment puis vous s'abonner na chaîne na biso ya nouvelle tendance télévision, Alain Dele, numéro yebi. Il y a une base. Donc, il y a donc, il y a une technique qui a pété. Donc, c'est la seule qui est à la base. Donc, il y a une poche qui est juste des années. Pour ceux qui ont fait ça, ils ont minorité. Tant que vous avez fait ça, ils ont au sala. Sinon, tu es des gars. Avant de faire ce comportement, était abattu. Très important. Merci beaucoup. Retrouvez Pasteur John déjà ce soir sur Nouvelle Tendance Télévision et continuez à vous abonner massivement. Culture d'excellence au rendez-vous. Merci à Dona Condé. Merci également à Gédéon. Merci à Jordan Panzou. Merci à toute la grande équipe de Nouvelle Tendance Télévision. Vous allez et à partager ma vidéo, à commenter, à aimer en haut. Voilà. Cette façon de soutenir Bissou Yango, culture d'excellence au rendez-vous. Retrouvez Pasteur John 3 fois la semaine, lundi, mercredi, vendredi. Pour aujourd'hui, nous mettons point final ici. En tout cas, Tokutani, Mikolo Goya, Soginzan, Barobat et la Bissou. Au revoir. Bye bye.